En fait, comme le Polo Dominique, Atindi Topé Salibota Nyosombote. C'est vrai, Totondi, Tozako Kitamai, Bateme Witi Koleka, Tobatisaki, 2334 fidèles. Alors, les lots yangani les suites aux Kita, prophète à l'obito et Sabino Boy. Qu'on soit baptême, et ça, signe engagement,
et un signe de répatance. Amen. Moto sengela to engagement na nzambe na ye. Neti to yembaka na timbinda ina kotika yote. Amen. Mais où était important après baptême et un comportement. Moto na moto, ozo kitana mai ozo bima, vie à moto échangeaka. Mais les autres comportement na yo peut changer. Otalaki koloba mabe koma koloba malamu. Donc, l'iloba est comme ça le changement de mentalité à moto. Alors, on a le langage yasika. Voilà qui n'a kanda longola kanda. Voilà qui est poli changé. Même dans quatre églises. Et ça là, qui m'église zonga. Amen. Donc, on a changement wana et ça la vie à moto. Si tu es moto na moto abota changement na bon moinaï. Changement est un modèle ebelé. Changement na vie à moto. Et ça est un modèle ebelé. Si tu tournes à biso nyonso ba chrétien, modèle ya sika ya basambeli. Modèle ya sika ya basambeli nde bino bomemi. Modèle wana lokola to memi. On a peine à 4 nabiso to komi ko parler à langue. Lango balobaka libanda te, mais langue est un modèle ya sika. On a modèle na yo ya sika. Ba komi ko ba changer langue. Neti bat balobaka ndeko azalaka boya koma boya pa koma ensemble na lilo. Eza bongo te. Eta la bongo te, eta la bongo te. Côté toto kende kuna bande kuna biso batalaka kuna. Yo nzamba ko pesa o makoki ofandi koto. Ofandi na Gombe. Ofandi wapi wapi. Moto na moto azana androit nzamba pesa ye. Ko kende kuna te omoni bande kuna bazo komo kamwa bango. Ah batu bafanda randeni batu bazali. Nzamba yebi mutu na mutesika tiela ye. Lobi omoni ekuna lelo akokoma kote yozali. Yango na fi kowela ko critiquer mutu te ko sekaka pe mutu te. Est-ce que tu comprends malamu hein? Tambola malembe kowele la te. Neti to kende. Batu nyonso bazanzinga nzinga na biso basambela na liloba te. Batela saki na yo. Batela téléphone na yo. Amen. Toto kende baptême baninga baroke groupe yo créé ya yo mupanzi. Te. Biso nyonso groupe moko tozo landa guide na biso konta liboso azo guide biso. Amen. Amen. Poka lilobe batelaka. Lilobe batelaka. Donc, si tu okende malembe malembe, yeba mutuni no tope sasak. Ope sanani tala malamu. Ozana mwana tala malamu mutu yoto timisa mwana. Soko yebi ete kope sate. Amen. Amen. Toboyi batu bako molela kuna. Turu wana tokendaki mutu alelite eloko ezalaki te. Ozami bale. Moko akiti, moko azeli. So muninga bimi, yopo tarini. Okoti eza bongo ha? Nkolo asaila biso. Eko kende yo to kende malembe biso nyonso na kimia ti tokokoma. To comprendre ngo ha? To senge pana tata. Yawe mozali kolo na se mo bateli. Mo pesi na kimia. Nkolo eko tambola bapona mina yo zala guide na biso. Longola miange bongisi bayini kambusa biso zala na biso bande di pekino suka lo poko no yango ya compagnie bampate ezala na biso longo tanga mabunga bapona mite kima pe mo pepe no likole fula kata bapona minayo tambola na biso longo tambola ki ba israelita kala pe lelo eza israela molimo zala na bango longo o accompagner biso
pesa kimya na mwalimu kwa na musuni na kwa Yesu Kristo na Nazareti bila kunomo mwasiko. Amen. Boto na kule Yesu Kristo na Nazareti za na batoni yoso. Le Yembo Namobwakame, page 61, 62e cantique. Bandi miminga lilo bababwaka makana mabota. Yoka mawate, yoka pasite kolo akolokota yo.
Amen. Asante Basilia. Comment est-ce que ça? Viens-moi. Ok. Comment est-ce que ça? Viens-moi. Ok. Moral bataille. Apportez. Comment est-ce que ça? Viens-moi. Ok. Let's go.
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Christ a remarqué, allez faire les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà l'accomplissement dans le monde et à travers son épaule Dominique, on a choisi. Il y a un monde fou. Bagonion, ça ne va pas la baptiser. Il y a la fois passée dans les premières séances, nous avons plus de 2500 baptisés. Il y a des lots vers la fin d'être combien de fidèles de nous sont venus pour Abodala baptiser le journal de nous. Message pour nous, les gens qui ont le monde entier dans la baptisation. Nous allons passer rendez-vous à certains amis le 2 juillet. Nous avons sur le capitaine de Banda. Nous avons tous les amis Awa. Nous avons Makambo et Bani à travers le Dominique et qu'on est partout. Alors, journée Wana, il y a le 2 juillet, au hôtel Amour en direct. Ils sont dans le monde entier, au Landamo direct. Et c'est le mensonge sincère. Mais les fils de Salaki, il n'a pas porté d'ailleurs. Si Massakoli Soto, si Massakoli. Il y a mon 7e, ok. Image à 7e trompette. Quand on va avoir la 7e Massakoli. Image à 7e chandelier. Watch la lumière, la maman de Nyoso, et la montée de Mobomba. On comprend que l'air a déjà sonné. L'air est à temps, il y a lumière. Mais Christ, le bagui, je suis la lumière du monde. Voilà la lumière, pour être au Nyanga pour la montée de Mobomba. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Il y a ma maman et ma papa, pendant motivé, et ma mounion sont pas dans la baptisée. Depuis ce moment, à d'autres déjà vers la fin. Pour la première.
Bandeko, amen. Incident moko ezate, zamba bateli, nabiso basali, nabiso bandimi. Nyonso elekani na kimia. Samedi à la fois passé, nombre de baptisés dans la 2334. Et gloire à Dieu, Mélo second tour. Donc il y a un nombre il y a 2446 baptisés. Donc nombre est mati. Mais samedi prochain, la journée à repos. Parce que le 11, il y a rendez-vous pour la contribution finale. Pour permettre Bisso, le 2 juillet, célébration et à Sainte-Seine et les Kanakimia. Mobilisation et les Kanamalamu, dans l'église Nyoso, pour mobiliser Bandimi pour le 11, le plus important comme Yango. Après mobilisation, le 11, d'être aux encore. Le 16, pour que nous le 3e tour, il n'y a pas de thème. Pour la Sungabiso, merci. Je pense que la présence à l'homme de Dieu est déjà dans le terrain. Nyoso les Kanina Kimia, vraiment pour la Sahelabino, après sa biso Makati, après sa biso Kimia. Pour appelle à Kimia. Amen. Amen. L'OBP, l'église to mobiliser encore, mobilisation ça Mamakasi, on a Mikolo et Zali Koya. Les 2 juillet est confirmé. Les 2 juillet, Tozongeli bien, est confirmé. Salongo, Nyonso et Tigali, Tozalawak. La martyre, Tobanda déjà, la raison que réellement, que le procès Sainte-Seine est confirmé. Pour la Sungabiso, Kimia Pebulu Nzambe, Amen. Amen.